Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo eko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubi. Bonsoir bana www.visionnews TV. C'est maman Clarisse Emba Savant de Dieu. Nazana ngaka moi nzambe le apôtre Paul Nengalbe qui a comme un esclave à Jésus. Je suis l'esclave de Jésus. Et là on a eu ça vraiment na bino ba congolais vraiment. Tous à maïle, tous à la carte que parce que j'ai pris, parce que je suis mariée, parce que j'ai fait mon commerce, na Bunda pour na Congo tie. Makambu ezole na Congo za passi. Ogoza la que tata mama bana bazana poto mozana kuzo zana tato zana koko zana Congo. Kabila zo boma biso pepe congolais. Kabila lingi biso te. Kabila zo boma biso. Maman olifa zo boma biso. Bo chapa zo boma biso. Ma teta ponyo boma biso. Bata politique tout bakabiliste tout bazo boma biso. Baboma ama tungulu. Baboma de mobala ko faire dernièrement ko boma Rossi Chimanga. Bazo boma biso pour rien. Pour na mboka na biso ba boma biso tozo profiter na ba bien Congo te. Ba na Nzambe. Tozo profiter te. Soy catholique le telemi parce que et monique biso ba chrétien de l'église de réveil tozo zonga trop sima. To telema. To tika te catholique zo place na biso. Totika catholique ta gagné biso ba na Nzambe. Ko ya na marche l'excité au pingui. Présence mais nécessaire. Yo pasteur, yo servante, yo frère. Ngalo on a comme ko présenter tous les chrétiens parce que ba combattant comme on a l'église de réveil, ça l'église à l'okuta parce que ba les infiltrés ba ça ba faux pasteurs. Des faux hommes de Dieu. O bazo détruire mas ba vrai pasteur. To telema to bunda pona Congo. To tena bo Congo za mboka na biso. Ngala mona Congo za Israël. Congo est égyptien, Congo est Israël, Moka Onzamba promota que Abraham, Isaac, Jacob, Ndekonangai, Tobima na maboka bangunya, Tobima en Égypte ya, to kabola mer rouge to leka to kota na Kana, to landate parce qu'on a fait ça, non, to bunda pona mboka, bota londe ko mosa zo lela Rossi Chimanga. Aole la mobala ki bazuma olima mombali kaka ofele. Rosa prépara kite. Asenga pardon na Nzambe. A prépara kite eba kita okufa. Londe ko molimo ne kufika bo fele. Ni assurance vie, ni mutote mapa ki peba ne c'est bien beau bino tu bo telemi bo senga ba fond ba mbongo ki to aider bana na ena mwasi na. Mama to aider 2 mois 3 mois. Mais après na ndimita to otema ba aider. Le loto bengi Rossi héros parce que liwane salibiso passe bon lobby. To bengenan to bossa nende to bossa na Lumumba Kabila a distra asala distraction sur le keko Lumumba a posa na Congo botale héros na bino ma banga ate aso continuer au boma a continuer au violer a continuer au massacrer bino pe les sous des politiciens bino pe ba soda boza ba congolais bo sangana ba rwandais bo torturer ba ndeko na bino bozo boma ba ndeko na bino a cause ba $100 ba $150 makile ba ndeko na bino zo ganga Kabila za yemoko. Ce qui peuple congolais mobilisé et d'une image Kabila okima. Ba Rwandais ba na kilo mingi te. Les Rwandais ba pesa ba 35 kg ba 34 kg. Ce qui peuple congolais telemina kilo obiso to zala otanga mo mama classe na za kilo. Ba Rwandais ba okima. Ka botala ba ngombe o ba kocha na Congo ba ngombe ba na santé to ekola ba ngombe ba kufi e bo biso so to telemina ba beza ka koto po sangane fuma kile tanga. To mona même ba na Israël. Makile tangaki ndeko nanga to ana posa ke Congo ezonga na maboko na biso Kabila mutema mabe latie azo bava bima ifo babete bal non tozana besoin na été ce que Monique aliko bima na Congo te wana nde to bete bala kufa mais peuple congolais levez-vous les chrétiens les catholiques les musulmans oh je sais pas qui botelema Abraham abundaki alonga kakotaki na terre promise. Ya to tema to bunda pona Congo. Eza pas to mona ba mibali ba kufa batika abana to mona ba famille ba lelaka. Likola mutu moko.
Et pour taper mon tout le monde, on a moi si maman Olive, il passe à 9 mois. Il passe à 9 mois que Olata qui me sala ma bé. Na 4 mois, mon nom maman Olivia. Il y a que jugement à la serveur devant Zambé. Quand la famille a reçu des résolés là, moi si nazolé là, il y a na moi na témoin attend à l'école à cher. Si c'est que bembene na ba kundité. Donc il fait un bon cercueil et c'est un bongo pour na bimise bembe. Et maman lui faut vendre na ba na bokimi na binoso na Zimbabwe so na kasumbale sa soki wapi. Bana Congo bo telema. Et ça maman Clarisse la servante de Dieu. So on a la lobby parce que je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis très énervée. Comme on a de comme balle babetier balle pour rien excepté Karine parce qu'elle a ta teni. Baninga bala ta teni à Saint-Esprit. Baninga bala ta teni à Saint-Esprit de senga pour protéger. Ya so la ta teni oh normal. Babi boma banga mutazo boma molimo mais ozo boma musunité. Il m'a pas okufa ka babi oboma na mbelo okufa na mbelo boma na munduki okufa na munduki. Pepa Kongolo to telema. To telema ima pona mboka na biso vraiment na sengi merci na l'église non so tambola pona na Congo ba opezo tambola te bosa makasi bo mona naka pona lembi ko côté la bino nazaki ana collègue babe masombo to zo lobelaka pona ba église chrétienne ba même la Bible nous dit et en un moment moko boye guerre ezala pays contre pays peuple contre peuple et on to zo mona zo salama bo funga la misu Babylone na munene telemi hein Babylone na munene telemi. Parce que biso l'église chrétienne, to comme na guerre contre Babylone, to telema. Ba na nzambe boye ba pourquoi la Babylone a mené telemi, bo telema. Bo telema parce que Satan a un peur de ma chance. Ya ka pour dérober et voler partir. Oh to justement na Congo nzamba zo mona. Nzamba zo mona to mi pesa pe mingi na nzambe. To landaka te ke ba passer baza lokuta passer serve te. To tsama bolongo na seto le la nzambe kita na Congo parce que nzamba za capable ko limsa même kabila. To bele la na nzambe na Congo ba na nzambe. To bele la na nzambe na Congo. Na nzambe ganga na Congo. Na nzambe ganga. Parce que biso moto kokate. Bon mo na te banda kabila banda ko bomba ti lelo et si na te parce que nzamba na posa to ganga. To ganga bo matana ba kiti nde baptisma ganga ki mwana David yokela ngai mawa. To ganga. Jasa mataki likolo nzete pa mona Yesu. To ganga. So sengi to mata sengi to beta trompette. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, c'est maman Clarisse. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye. Patrick Malouavengi déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été et kokende Patrick Malouavengi. Edino yoza fin mutaliki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soit kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba.